Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bino nyonso tobozo la na biso de partout. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosele biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema ya Bivens de Homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Un grand merci na bino nyonso tobozo la na biso bonzambe na bonzambe yosunde mosuki toujours na cadre pour informer bino le lot rolobela nini bien-aimé dans le Seigneur tozali na Kulutu papa Max Mbenga to megempe ko sala analyse concernant ba makambo ezolekana na mboka na biso tomoni ba photo moko soki ke réalisateur ko aider biso ala biso yango Pegnel na prophète Denis de Sazolo bela pe ba makambo moko amiga mpe ko sala réaction Kulutu bonne santé. Merci beaucoup Ndeko Alvin. Nakanisi Nzamba Zosunga Biso Tozabia. Merci pour l'invitation. J'espère que Nzamba Zosunga Biso toza la canal à bénédiction pour na ibele bana Nzambo nyonso bakozali baku ya landa biso l'émission alelo. Oui bisi bango ni bazolanda. Nebso bango te nabike Covid eza ko terrasser Covid eza na ko si maye la bato mais si maye la nzambe te. OK. Ya na website ndeko moi si pende ko moi mobile tota la nzambe. Tota la nzambe to bwaka ilikate. Na bike ba moment eza difficile na kati ya mboka na biso même à travers le monde. Même kilo mtasala ngo ezali nzambe. Et c'est Dieu nous a promis que nous abandonnera pas et ne nous laissera point. Il y a également encourager de comment bala tam so libo tezo ya te pour bakane za moi mingi au bon c'est likate c'est lui qui vous parle mais tu sais que maïneza loko ama akalamu mais le nzambe na mawana comme ça tata voilà un peu message et ko pesa na bato ete tout dépend de plus na nzambe que na bato pas mate muto zane ka muto. Merci beaucoup papa Masto kana le loko yo. Oui na kenye. Donc des kobo on to va Nazareth. C'est kobo pité. Donc di pité na kati ya hôtel ya on to bimi. To pe mana no podo zo mo pe après token. Réaction non par rapport parce que à l'obéli concernant que photo mo bakanga na Pegnel na habité sur bavanda ki na ndemo ya bientôt a publié mo qui est interprété que babuta ki ko sala e kobone yemo Denis de ça se défendra. Réaction cause ande ko yo kamaluba bona munoko ya Musa na nzambe prophète des nations. Bon, na mona ki rappelle la téléphone na ngai koyaki na landa ki pe ne fasaki. Bon na continuer ça analyse eza montage te eza sangisa te bakatia batiawa boye et jusqu'en ce moment ngai moko on m'a ko ça analyse. Est-ce qu'il avait vraiment dit eza basangisi malobate ba monter te en tout cas jusqu'à ce moment nazolinga na comprendre pourquoi puisque je me dis ba minoko misuswa et ba na kobimisa ba niaiserie te ba connerie te minoko misus obenya connerie dans la minoko misus. Je pense que je disais tantôt jusqu'à ce moment nazo mener enquête na comprendre pour les lopes avec les réseaux sociaux bato ba capable basi maloba ko Alvin na lobaka boye bakena on a laboratoire ba monter batio yo et puis ba bimise lo mombo. Alors c'est comme ça que ngai comme professionnel à média naza pe ko analyser na comprendre est-ce que c'est comme ça qu'il avait parlé, est-ce que c'était ça son message ou bezaika sangisa bato moko boye ba soudé. Pourquoi je l'ai dit pour na minoko misusu Alvin ils a qualifié pour l'évangile et de ce fait et obimisa so ba connerité et obimisa so maloba ya mabete et obimisa so maloba sonité et obimisa so maloba o ezanga bokenzute et obimisa so maloba o epambola raté et obimisa so maloba sonité et obimisa so maloba mbindote puisque minoko yo ezote évangile nzamba qualifier kango eza minoko moko oyo basakana kana ngote eza ko biso tokole ba mboko komona bakoko na biso to benga bokulaka ponga za mongo komona ba bokulaka ba père moi mikolo opeseka bokulaka lo sako
oyo ikokeloke bokulaka losako bono onyango bokulaka losako ayemi ngonto. Alors mais maloba moko ebimaka na babokulaka na koblage te. Alors monoko ya mosala nzambe, monoko ya mosala nzambe eza monoko oyo monoko epambwama, monoko epakwa. Alors monoko epakwa eza lokola, c'est pas une bouche vulgaire, c'est pas une bouche terre à terre. Donc la bouche d'un homme de Dieu et bengami pepe saboracle dans kolo. Aleza monoko yo eo sala bisala salate biluba lubate nyonso zo beza contrôlé nyonso zo ba c'est sous l'onction divine. Alors si vraiment il avait dit au Canada français, si vraiment c'était lui, c'est regrettable. Si vraiment c'était lui, c'est regrettable. Mais je ne suis pas surpris. Si vraiment c'est lui qui aurait dit ça, c'est regrettable. Mais je ne serais pas surpris puisque depuis un certain temps, il fait la promotion parfois à Bantivaleur. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Oza Moussa Nzambe, oza peu chroniqueur, obana makambo depuis Kala, oza proche à pasteur et musicien. Relation oyo ki ya Peniel, rapprochement, relation na bango na prophète Denis Les. Peniel wa ex ya Mike Kalama, maman ya banana. Pour na yo, oza contre yango to pour yango, omunyo. D'abord, je veux dire que pour notre sœur Peniel, nous avons tout lingay. Et puis tout bon de la ponaï. Tu sais, ma bise à la mila chrétien. Mila chrétien, tu bois qui s'arabat, tu n'as n'engue moro boye. Mais toi, tu bois qui ça. Tu continues à reprocher l'évangile. Les âmes que nous gagnons là, ça peut avoir un problème. Bah scandale peut y avoir. Quand on a mila chrétien boit que ça va monter trop. Moi, moi, si on a ndé qu'on a biso, on a semé qu'il a biso, maman n'a biso puisqu'elle nous a donné des enfants. Elle a droit à un minimum de respect. Même si aujourd'hui elle ne vit pas, elle ne vit plus avec notre frère, mais elle nous a donné des enfants. Elle a fait de nous des papas. Donc, tous en a droit à l'ingaï, tous en a droit à bonde la ponaï, tous en a droit à bomba bulumbu naï, tous en a droit à bomba mutakala naï. Nde kwa lvin, nde kwa nga na ebiete, maman Peniel, na ebiete, na mon écart à réseaux sociaux. Mais je suis en train d'analyser une dame qui a été légalement mariée à Bali. Je ne sais pas réellement où va coûter comme problème dans un aliba na bango. Puisque les réseaux sociaux présentent à Bisso Makam parfois A, M, C, Z. A parfois vous en avez B et vous en avez PC. Mais le vrai problème, ils ont oué moko yebi na o azala ki mobile na yebi yango. Mais biso to mo na ka makambo boy. Alors moi si ce sengola ezaka bala atengi classe na ye abala, c'est la fierté pour les parents que nous sommes, la fierté également pour moi na moi aussi. Et tout d'un coup di bala na nini et baby. Et puis je te dis une chose. Moi si nyonso to abalaka na moi na mobali abalaka. Tout d'un coup, connaître le problème est divorce. Soit qu'on a bien enseigné, soit qu'on a bien encadré, à ça là qui nous m'a enseigné. Moi si nous, oui pourquoi? Na oka adage moko luba mukil, mais on a partagé en côté. Ba remplacer bolingo kana bolingo. Ne na yo katwa luba. Ba remplacer bolingo kana même ngai na même moi je ne partage pas cet adage là. Ils ont sagesse moi mukili, mais on a dit que Yesu nde bolingo na biso ya kosakana te. So Yesu akoti kati na yo. Quel que soit le problème okuta nango, Yesu apeso maîtrise. Nanzela ba fu ya molimo santo. Alors moi soeur qui a qui monsta libala, tout d'un coup libala ici. Alors solo la yosa journaliste d'investigation. So na ba papa na ba maman. Constat batamaye ba sala été. Bana basi mingi oyo. Bautaki aiki mwasi libala aiki mobali na kati ya ndako aiki na mwasi na ye aiki na mobali na ye babota to sans baboti pété a passé 2 ans 3 ans au tambo même 6 mois dans les postes na libala. Elle jouissait n'est-ce pas de tous les avantages liés à mwasi libala comme mobali libala.
tout d'un coup sur le bal et katani ndeko Alvin renseigne-toi bato belé babunga kanzela au moins parfois ça n'est semblable mais na c'est amité na bango et belé babunga kanzela voilà pourquoi moi ça tu ko divorcer mobala tu ko divorcer azana besoin ba encadrer ba rejeter quel que soit ma belle ko sala ba rejeter ba landela mais malheureusement chez nous moi mon soto auto ko bomali bala tout mobala auto ko bomali bala to tina ba onda biska bikauka to mona bango ba satan to mona bango ba diable mutalande alandela bango te et puis qu'est-ce qui arrive alors que ne soit pas église te alors que ne soit église ta comme yo soni parfois pasteur na commis mais content na ye maman pasteur olinga so mona sœur wana église te hein ba mona lokola mbumekila. Alors, conséquence ces années, elle se retrouve seule. Elle est abandonnée. Relation à Mobali et Katani. Tout ça abandonné. A aussi porté le lobby. Et diable mingi par à ce qu'on aide bango. Mobile moi qui t'aura oya. Ta si fa pesa mais ça tu es encore joli. Tu peux refaire ta vie. Boye boye. Yango zomona ko e baza ko mitika mingi. Yango zomona lelo ba dégâts. Moi, je suis malibala, je suis vie à mener. Est-ce que c'est Mamboueni? Est-ce que c'est le Zolo? Est-ce que c'est Bidia Bidia? Bon, comprendre de vite. Même les parents Zolo qui la bango. Donc, on sait que na baka na biso poser une question à maman Pénial. Na ebiete na mona epeta mona ka ba réseaux sociaux, ils ont une analyse. Avec moi c'est na biso, moi ça ndeko na biso, apesi biso bana, to bomba mutaka na ye, to linga ye. To bonde la pona to salisa ye nzamba za capable à hôtel misaye to mona pe bato miso bakabana pe 20 ans plus tard bazongana ngana yebi ba ko exemple bongo eza pe belé 20 ans plus tard 25 ans plus tard na mona pe bato miso pe bazongani ba kepe une église ko renouveler alliance na bango to bonde la pona bango puis non c'est pas là bien ça ça langa parce que les réseaux sociaux le lokola et c'est quand résoudre ba problème mieux soit c'est ça le mal chez nous les Kinois. Au lieu qui pondu au bois na raison mutoza na restaurant kangi fota boaki oboti mwana lelo mwana ya yo moko boti lelo obaki na ba réseaux sociaux ngana kama nga peut-être za moi WhatsApp so mo iloko na nga loka mutati nga pinza je n'aime pas ça biso moto fungo la porte n'ennemi to fungo la porte na nini et puis le loko ça iloko bien on n'en parle pas Alvin au ça iloko bien on n'en parle pas. Mais Alvin ba mona que na mbeba moko boye et puis to panzaka biso ba chrétien ba batali boso ba panza ba chrétien ba soutenir moninga na faiblesse te ba ko alaxani Alvin on alaxa to yeux Alvin ya alaxakani c'est ça le problème au tozanango lelo na mboka na biso. Donc moi je pense que cette sœur là a pesi biso bana na habité nombre bana mais na bika bota na ndeko na biso to lingaye to bonde la pona ye tout soutenir ye nga mona parfois ba certaines erreurs autozomona boizaka kapa hein on mutu parfois zolinga se consoler hein et alors écoutez un peu l'encadrement té ayo ko mona makambo nyo surtout azomona mais souvent lelo to meki ko poussa pembe na eto la kisi bolingo et au mona que peut se ressaisir mais papa maso beta du so que ceux qui moi si a autour ça divorce. Et c'est un qui a coûté un pasteur de comment on peut encadrer bien pour un qui a bon anzela mais peignant dali peignant il y a prophète des nations prophète à ça succès ma casse n'amboko pas ébido do banza mais bien ba makamoizo ça mais peignant il y a prophète au niveau de bani par la prophète doit encadrer bien te la bi ko poser la question na style ya be mission ba net poser la question la bi ko comme tamayele la bi que parfois utilise no ironie na yebi nango ba komona te mutasala succès yango nde memi bungisa église lelo yango memi solo na nani ba grand pasteur ba grand musicien ba grand prophète puisque nga sona mona mutu penzako amemanga na mutuka na lobi na mboko so watamba pasteur nga na za ya pasteur amemanga na mutuka na abanga na mboko yo na pa ba grand prédicateur mboko na mona ngo somwa na bi nkolo et mon poste là qui bien au type en contact là bande ko poto ko moye babango bazane to mona ka bango te
ozomona oyi bato mosusu mpe baza koabiza na baninga lokwa ndeko aza na moment faiblesse boye tika na abize na ye tika na nyata ye tika bato mosusu baza mpe na koabizaka na baninga mpo à cause ya faiblesse et puis ye aza mosala na nzambe ndeko na biso mpe oyo bakabwana na sœur aza mpe mosala na nzambe et que nakanisi ete si faut koencadre eza na nzela losambo na ndenge ya bien na baconseil na ndenge ya bien mais namona te moto oyo bato mosusu bakoma bandunda baliaka te aye matiti nyonso avert eza na baliaka ndunda baliaka matembe baliaka pondo mais olia pelouse te makasa madame baliaka te makasa nzeta manga baliaka te lo mpe tobake toza mpe banyoka mubi bakoti mpe na baévangile banyoka mubi mpe baza na bango yango bankolo batika koyeba o te beaucoup viendront à mon nom est-ce que aza mpenza appelé lelo misala bato ebele asepele pasteur David un jour alobi ete meilleure prophétie c'est le temps meilleur jour c'est le temps ne ment jamais lelo tokomoyeba bango lelo toyebi lelo temps elakisi biso lelo nani aza nani na kati ya ville province ya Kinshasa yeno lobaki na misamba ebele balela bango mbuma papa comment vous olandi na nini même vidéo mosoto ninga pona nga soko lobate il pense que biso to contre ye to bebisa ministère na yema to landa nde les gens oublient que tant aux éléments na écoute na ba réseaux sociaux bon au tiango en public n'importe qui aille ko juger on menga la tête chapeau par respect na ba téléspectateurs na longoli chapeau mais ceux qui nangé bébé moto msa ko juger peut pona na ceux qui crépi boy abete grand la tête na chapeau la longoli par respect dans cette émission na chapeau te na longoli yango ta souki no moi j'aime ce look c'est mon look aussi même tout ça au bengo païen pas monite c'est quoi ça ni ça bengo païen yo aussi kata c'est son choix il a fait son analyse il est libre donc c'est pour dire que tant aux orabilo côté dans les réseaux sociaux oh Malvin ngana ça analyse pour ça analyse de là s'appelle que tant Alvin il a kisi biso bato belé bato ole baya awa pona koteya bazwa pona luka babeze bino mingo mo bato sabe ba musu ba otindela bango bambongo ba otindela bango babilamba loba boye pona luka beze mawa bato bela vino na musu so mona ke non a signé contrat na maison moko boto producteur moi za na poto betelanga belema yo lo besusu boye bana ko sala boye bo kita trop bas ya zorane bambongo papa mbongo ba nombre de vie par rapport à l'obiko par rapport à l'éternité puisque après cette vie il y a une autre vie yonga za la complexité alvino mona nga za la complexité nga aux yeux zayo je me contente de ce que Dieu me donne na sala course na mutu te ponga na zanga yo zayo kingana za kingana et le bomi l'église bi ba sala nzambe belé kokota même l'occultisme na magie na fétichisme na bokoko via comparaison alinga za lokwa kinga yo mona mutu église eza même ata na toilette te église solo mbindo luchu maza na jeep ya $80,000 tu peux imaginer ça église soko oko ta toilette au mona que il faut non ça ne va pas mettre la pasteur jeep azana mo mais mutu alinga musanza koteka jeep wana pa bongisa église ote pende église na nombre ndenge zali comme tala tala vie à pasteur non et belé balié na bango mbuma mais balingé tolo baté yango zo le poison côté na église yango moi je me suis retiré na bato belé pour nga sunzambe te menga na kufa je na lelaka leo mona nzambe leloko a osala sous na église ta comme les gens ont compris que nzambe osala bango basani ba koti bi kota aujourd'hui il y a la manipulation nzamba bisanga yozwa $80 yozwa mbongo nyonso to andako yo kingani yo ke ba pesa yo nani et puis tu mènes quelle vie yo za nani ba pesa tu mènes quelle vie tu es qui apo ba pesa mbongo nzamba ya bisinga papa yo ba chrétien belé baza enseigner ta yo bebe nga tuna penda pe tu sais que l'église est belé et c'est un pasteur un dimanche bandimi bazate soyebi mutu ozobela nga nazotanga koma mutu te me nazoloba kene baeglise ebele na Kinshasa pe na dimanche boyeko pasteur ayinya pas de bandimi amito boye te po yo to yesu na église na ndeni yo koma no comédie to yesu na église na ndeni yo koma élément distraction to yesu na église na ndeni to yesu na église na ndeni nini
Non, les gens ne sont pas enseignés sur Bamvoutara Bango, sur Balukara Bango. Nga pour une église, il faut un pasteur. Même l'église où j'ai pris, moi je ne dis pas amen à chaque instant. Quand je ne suis pas convaincu, je ne dis pas amen. Pour moi, je dis ma pasteur, je dis ma Yesu. C'est Yesu, il y a Sombanga, il y a Sikolanga, il y a Big. Je dis ma pasteur. Lorsque je vois le logo Simbate, et ça contraire à sainte doctrine, je ne dis pas amen. Et puis on y a pasteur. On y a ok, avec tous les respects possibles. On y a mais chez nous, amen, amen. Les batoisans, c'est plus passer ce qu'on enseignait tout le temps. Ce qu'on enseignait tout le temps. Mais biso to le renseignement na ndenge na biso. Merci beaucoup papa Maxima Mbenga. Odo bila pasteur onde? Ngai na ezana ndeko mo azana kati ya salo ana mbongo moko ya programmé $300 pour le lo mo boy. Ça m'a bipé ça. Nyonso. Nzambe ya pesa nyonso. Yana mbongo azana. Papa, Nzamba paza Nzamba ordre papa. Nzambe paza aza Nzambe, ape Nzamba ordre ya nanga. Anza bilu so to sara pe na Nzamba ngo ya papa. Nzamba za médiocre te ya. Ande kwa Nzambe te wana za ainsi dit l'Éternel te wana. Papa Matika. Et ainsi dit l'Éternel te et ainsi dit l'homme. Papa Nzambe, c'est ça qu'on appelle la manipulation. Na obonde la pona mto apesa ota. Na obonde la pona boye. Na obonde la pona boye. Nyonso pesa Nzambe talobi. C'est la manipulation. Bon loyer ce que ya. Mutwana akipe na difficulté na ya bonde Nzambe. Nzambe na tel problème alo nkolo sunganga. Nzambe pesa pe mbongo. Est-ce qu'il y a une église pasteur Binzabi au pèse? Ah c'est pas Nzambe, c'est l'homme pesa ngai. Mais ce soit toi maman va pesa ça y mbongo na yiti. Mais il y a le comment Nzambe, Nzambe mutalobi. Il y a le Nzambe yo Nzambe. Yo kanisi ke mututo baneka na kona ina kota na baba débat wana teza soni bazo bato fixa comme Nzambe c'est bato zongo na bango na bato belo ba modèle surtout ba étudiant na ipen to landa bango ba TV bato belo ba bongo mitema sima na bango mais il y a des choses qui se passent dans l'église hein. Au moins nango jamais na ba KDC biloko. Au moins nango na KDC te. Papa au moins nango te. Apa na ba quelques boutiques hein, au ezana Kinshasa, des boutiques tout ça des ligablo. Au moins nango te na ba KDC na penza boye. L'église na biso bala borne wana boye mais ça pe na berère nango pe ezalaka to ke na ba arche wana l'église ba communauté des ensembles de berère pe za nango baka bato mais ko kita niveau mo na bango ta biso to pesa selon qu'il a résolu de son cœur mutu falo bana mona Nzamba so tango zo ngana ndako abike nde na okende boye action de grâce tanga ngoyo dib na nga ngoyo fond na nga boye mwana Nzambe a solo. Il y a mon mutema, on a Saint-Esprit. Ba otindika et ba forcer te. OK, l'église comme que opération. Il y a une maman, nebi maman, papa. Nebi maman moko assemble longtemps comme communauté. Ta comme okima, ba que ce église ta ba longo église on pona era mabonza. Au moins ata 15 tours. 15 tours ya mabonza. Ya boy. Ya pona bana na yo. Pour la banne belate, banne accident. Et pas toute une typologie mobimba bani. Ça c'est la manipulation. Papa moi Nzamba a enseigné. Papa, regarde un peu cet exemple là pour une cause pragmatique. Na peu cet exemple à Arche Alliance à Massina. Passer Nsembe à Sala Makambota. Mais que non autant la moussale aux ça en église. Baza école, hôpital, et Kodi m'a pas beaucoup de combien d'enfants sur 2000 combien à Bana. Un grand travail. Les bandits sont bien enseignés. Ils donnent. Bandits baza bien enseignés. Papa, na momo tozana ngo mboka nzala mboka pasi. Maman ngana zimbongo na e oyo. Soki anda kinga ba 5 awa nzama ebisinga. Yozo mbongo anda ko. Ba pesa on donne à qui? On donne à qui? Il est qui? Prophète des nations. Okota lola pona ba titre te hein. Ah ba to kota ba ka sa to kota lola pona ba titre. To kota la po yeba ina oso yeba ina mukonzo yeba na gouverneur yeba na pona ko lata. Tout ça Nzambe etala ete hein. Tout ça la Nzambe kata bo solo. Obi ba to belé ba kota li fait la cause escroquerie la manipulation. Manipulation les a trop en église. Ils a trop en église. Certains basali bazo manipuler bandim. C'est pas bon.
c'est pas bon. Ah, nakenda na église mort. Prophète David ayebi kana barumbu wana. Babengisa pa prophète moko abeta masakoni. Na soka betinga lisakoni. Onzama lobi faut pesa eloko mutuya. O sele lipamboli no. Papa Max. Là na eloko te na bimisa $1 na peste oyo te. Voilà. Ya mutuya vraiment. Ah na eloko to o pesa ta téléphone na. Quel Nzambe. Babi ke téléphone etikala. Wana na kala. To wana yonga na pesa te. Na kala te bo moi. Na pesa. Téléphone etikala. Gelo ele melera na Paris témoin. Ayi place en. Et puis l'homme se zanine. Batu da basi ba yebi. Obeli na zabo, hein? Pasteur biye mo hote ate. Azu par exemple mutu morobo. O yebi Max. A une église ne ba benga donc muso benga ngo journal, hein? Ba benga ngo journal muso c'est des ans ba combo. Basi ba te que Alvin Mobimba. Alvin ngolia pondo. Alvin azamuluba. Alvin avanda na nini? Na njili. Max avanda na bibwa. Papa, donc azuba ndimi ba prêtre wana. Basi ba journal ko, basi ba pesa journal, revue Mobimba. Yumulaka pas. Au moins pe ndeko latine église basi ba décrire yo atie ya papier pas Max Mbenga telema. Otanga na ipe na département anglais na kosi te. Otanga pe na ina animation culturelle kosi te. Auto aussi ça na Institut national du travail social INT sans sigle aux assistants sociaux na kosi te. Max Mbenga mikolo ba pekisu yo ko be t'appelle isolé pas médecin obi docteur mikolo docteur absera na la pondute ma desute na la ngai te pilipili te pas mikolo docteur pekiso Max à cause de stomac il y a pilipili te ma desute ngai te nini pili ai be ndengeni nzoka nga so na pasteur bonde la pona ngai tana ke anoti consiba bisinga boye tout ça tango yoka bongo au paniqué na au sanzate et au salema ebele mani eze belé yo moni séminaire wana trondo un séminaire bendaskito hein obi séminaire bendaskito ko benda l'art ko bana ba terme na bango ba séminaire bendaskito de tout ça donc au monde ba cérémonie ça mais je sais que Dieu m'utilise c'est Dieu là j'ai confiance en lui na mona papa yo ka ba belle parole. Mais mon dimanche a enseigné. Attendez, tout les cas, mon dimanche a enseigné. Hier, mon Calvin, et après le discours, et ça pour l'éloquence, et puis mon dimanche, pour le batindika, matindikate. Et c'est que ces gens-là oublient que l'on a l'église, tout ça peut avoir un zambo batangi, open intelligence renouvelée par la parole. Tout ça peut un esprit de discernement, toi un esprit critique. Omi biloko biloko kalesi langala, ils sont na gazité. Biloko biloko antiquité ba betango kala mikolo esu na gazité bato si batimbe biloko oyo mama tel l'esprit média ko pesa autant yo kono zana yo so landa te obi solo ya artiste moko te artiste mono tanga kombote mama ma otara poto mama mota poto artiste asko na mama na ota poto abi mère wazana mbongo boyebo abengi prophète moko mutuna nga na mère mo azola ndako na TV tala boye mère mo ta poto za boye ate qui est journal pas bayeba artiste musicien ba ke mutu wana otanga kombote a une émission na TV afungoli comme par hasard TV nzoka artiste asa komeli mutu wana bon mère ngo pe tozani awa azolanda TV batie pe volume bona bi ke mama mo zolanda nga siko oti Paris kombo na yo mama mamonambwa nzukudia bidia pardon tikano tolanda boye mama sanza pe asanza merci ma partage nini salama bien te na artiste musicien na prophète wana babeba na poni partage ezala bien yebisanga comment cet artiste musicien bongo na mtema dans certaines de nos églises, mais on a à travers le monde. On peut les caper la TV. Il y a tellement que quand
ba épervier na ba faucon bazoleka leka na bana banini yango bino siko bino boleka kaka bo pesa vrai évangile pour que ba épervier na ba faucon basani ba disparaître. Merci papa Max Mbenga to comme on a souhaité émission na biso message ko ya suka okyo koloba na bande réunion to balanda ki yo papa avant que on passe un message à suka. Donc toko taka avant que to bete so ya ofeli message à suka concernant ba comportement na bande réunion to bazolanda yo bizale ya ba pasteur au moins un pasteur versé dans les écritures du loba yanza mais aza escroc aza impudique ndumba ko escroquer toujours na komo ya nzambe na munoko elo ni nokolo bana ba passer pe na bana escroquerie na manipulation ba pangape bandiko belé ba benga ngai asenga nga abi na landaki na TV na bengie mwana nga zobela po abondela po nanga asenga $1500 o andoke na mangengenge ona pesa eloko moko salanga na pesa $3000 nga unatinaki $2000 yamba nga isusu biloko wana ezebele biso toluka bambongo na ndenga bien topesa ta ba garantie pour na orphelinat tofuta minerval ya bana bazobenga na yango oyo minga tuna te bato mingi baza molima domination c'est ça je comprends bato wana baza baonde bana balikasa mona munoko so osabe mission boye yango balingi TV trop bana molima domination po eza normal te mama ozola na papa ozola nango oza na poto ata yo moko pe ata yo moko mutabia ke na bondela pono $2000 bon moko yebisanga oh Max toi tu n'es pas enseigné il y a plus de 250 passages bibliques ozolo babongo na boa même ko sala débat nae mais moko pe à partir nanga zongsa $2000 abato akena otika na western na bisa so zongicité na odeno epeka na émission ka ipana Alvin obika zongsa $2000 mama na za na France mama na mwana za 32 ans ani a comme na 33 ans mona kitoko tout d'un coup mwana alobaka te mwana mutu esimbaka te mwana sukolaka te mama zolela anonandaka TV neti eza boye pa akutana mosala nzambe wana be na mwe mosala nzambe aza na ngolu tika edenga pose problème otinda $2000 mama pa kena natili pe $2000 bon na bengo na minute osambela minute kobo na bengo lobi kobo na bengo akomo kima mama pe abengi ngai nde commence angapena na bengai pasteur wana zandi ko nanga za na France ozoki $2000 pour la prière papa oteka nini batika prière batika onction oteka ni pasteur s'il vous plaît pasteur je vous respecte beaucoup zong sambonga bat pardon zong sambo sobo zong sambonga bato ngana o dénoncer tanga bangi azongi sambonga tinanga pe ba preuve $2000 même sans na Canada longtemps il y a $3000 baliai ba 1500 c'est obi mamboyo na habité papa escroquerie ezali manipulation ezali bato alingi ba se contenter te bato boy ko se contenter na onzamba zo pesa bango papa vie pressée vie la précipitation n'est pas de Dieu la précipitation papa lo kwana ezabiso a journaliste ezaba musicien ezaba pasteur ezaba politicien bato mo pressé yanga belé ba initié ba on oketise peu la magie belé yanga bana ba se belo mona bala botaka te ponani yanga mobala mutambongo nga mobali ana niveau na ngata tande ngalati yanga mobala fashion yanga mobali mba moko ya o azana ba jeep mobali mba mobala kombo yanga batande ngeta ebele bazana ba nyoka na mabumu azuse mise mebimi mutu mususa bala me ti lelo ki ndumbe si la raité aza déséquilibré mais zonga sima kasi bo mutu bima na yewana parce yo lola ki mbongo et beaucoup de femmes oublient que quand Bilobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui apporte le bonheur. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Bon c'est la Alvina c'est la bonheur mais non, la Bible dit une moi sans bonheur si ton mari ne s'épanouit pas. Mais c'est toi. Tu dois te poser des questions si réellement il y a bonheur pour la mobile na yo. Alvin va te belé ba bébé. To comme na tango suka, va te belé ba bébé. Dis besoin que c'est fini pour ta vie. Boy. Dis yo mona muto linga ko impressionné batadi azana parfois aux ana 3 chemises, contente-toi de tes 3 chemises
On a 4 pantalons. Contente-toi de tes 4 pantalons. Donnez du temps au temps, ça viendra. Papa Ngaza na panikarata. Je vois beaucoup de mes amis sont véhiculés. Ngaza moto, Nazora Yas, Nazora 207. C'est pas que Nazara milieu mabé. Si on a un CV, parfois j'ai un CV éloquent par rapport à certains amis. J'ai un CV très éloquent par rapport à certains amis. Mais non, on a des motards. Non, on a des motards. Pour Nalingi Zamba, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu sait ce qu'il fera de moi. Je sais qu'il m'a dit qu'il a un plan merveilleux pour ma vie. Non, forcez pour Nani. Non, forcez pour Nani. Non, la force arrête. Non, la sonita. Na tem nare. Oh, ce qui est Zando, sur 207 d'un côté. Oui, Max, et ça la Nini. Nzamba yora soni. Non, la soni n'a pas sa Nzambeta. Oh, il peine. Sur la tête en arrêtant. Na sur moto kubu. Du bois quand il cœur fait na bois kanga. Non, non, jamais na yora soni. Jamais na yora soni. Jamais na yora soni. Je suis content. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Bonzambe na bonzambe. Lola, Ezofuta, Simananto, Yakolobaki, Nzama, Boto, Kwaye, Souswapi. C'est la fin de notre émission, Papa. Naebi qui Mikolo, Place Bozali, Ophelina, partage ton pain. Bazo, Tchabino Pression, pour un beau libérer parcelle, parce que Bachon sont déjà en vente. Bozali qui n'a pas de reçu, mais Ezo Seng, est-ce que pour les moments urgence, moi et Salama. Mbongo ya garantie bokanisa na mabopona ke boza place musu en attendant que mbongo ya rosoma ropa musu ya papa na bana na biso bazala kuna etushaki biso makasi message ni okoko bana bandeko bazola na biso o ke nzamba saela ba miracle bolamu na vie na bango bako sala quelque chose pona ke o zo mbongo ya garantie ko luka place musu au lieu que le lona ba mbula nezo beta bobo se retrouver di banana bana. Merci de Colville, Ndeko Max, en dehors d'être enseignant, d'être animateur télé, Nazali Tata, j'ai une grande famille. Otobengi Orphelina partage ton pain avec celui qui a faim. Et Bandeko Bela Poto Baya, Kota la Biso Amona Moussa, Tozo Sala. Et Tozo Boko la Banon Zamba PC Biso na niveau Orphelina. N'a pas moulu Nzamba puisque année c'est la deuxième année depuis que tu as implanté, mais Nzamba Osa Mama Minene. Nzamba sa mama minene et la plupart des gens qui viennent nous voir et belé bandi maraté puisque pour na bango ba mona rasu mona orphelin faut la salité à la nzote kondaye oh nous par la grâce de Dieu soko yeda yo moko yamba les belé et bana ba vivre en famille quand bana bazala bandako tout le monde va à l'école tout bunda avec le peu que Dieu nous donne. Mais pour le moment, on a besoin de l'opango. Parce que l'opango, ça fait surtout mal. Les commissionnaires, ils ont la chambre, et puis ça m'a la monté. Partage ton pain avec celui qui a faim. On a besoin de l'opango. En attendant, opération, on a besoin de l'opango. On a garanti. On a trouvé une très belle maison quand on a Fulana. Ils ont 6 chambres, 3 installations hygiéniques. Je te dis, même la photo. Surtout quand on a l'élo. Kaka lelo tozibo toke to pesa tozo esika wana qui sait peut-être que nzamba pambolo pour ba moment aboy ndabi pe ke belé bozo ba déception pour na bo pesa mais bo monate mais ngaza na sengo ete belé na poto boye pa na biso bo mona ba photo ya musala oyo e belé pe bokumisa nzambe bo encourager biso na musala tozo sala yango et so nzamba si motema no numéro na biso yango wana 0 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Un jour moi trouvé que c'est Papa Max ce que ceux qui basombi le panto kendo na bi non sois calme Dieu pourvoira et les autres poussé biso to quitter pour na bat bazoye belé kota lopango. Alors nous avons pensé avec les amis il est souhaitable tout le monde place wana au peut aux yeux et ceux qui to comme akasi kolikeska tozali. Et ceux qui nzambe asongi biso na nzela na tozo yango omona ba photo et lo comme balé na roloba na pambola nzambe na ministère comme bande ko belé pe bazo témoigner bande ko belé pe bazo sa bazo kanisa biso bazo mona loboko na nzambe tikete nzamba simba mutu moko akaba na mutema malamu izana kundima ete solo okomona yango zana kundima ete soko longoli biso na situation tozana ngo oyo nzamba lola kosani arumona yo na bete bandeko belé na poto bozana opportunité bandeko belé na poto bozana source boyebi ba source ya ba financement
mpona makambo ya boye tika ete nzambe ya lola amuna bino biso nyonso toyei kosala baorphelina te biso sino tokóma nango combien mais baoyo basi basali toencourage bango et na comprendre naza na kondima ete ya solo message eleki partage ton pain avec celui qui a faim nesika koseka nesika kotonga nesika kotiola nkolo ya biso partage ton pain avec celui qui a faim toyede bana wana bakola bakoma bato lobi nzambe alola akozanga te n'est-ce pas kopambola biso naza na kondima ete ya solo bana nzambe aza ebele à travers le monde oyo balandi mbela na biso baoyo bayebi biso bokohésite te si biso tout totelemi nous pouvons acheter pour ces enfants une parcelle pas ma parcelle mais celle des enfants si biso totelemi on peut tokozwa ndako na moni ya 6 chambres wana mpona bana wana je crois que c'est possible nzambe apambola bino. Merci Papa Max Mbenga d'être venu. Je crois que le message est l'équipe. Bino ba onyon subolandi biso. En tout cas, il est vraiment urgent. Bosunga bana oyo bazana ofedina ya frère Max Mbenga. Nambo peut-être en attendant nambo a garantie avant que baso malupango bien aimé dans les Seigneur. Merci na bino nyon subolandi avec biso. Contact ya frère Max Mbenga yango wana na se. Merci na ba o basutena biso bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye. This is what bye.